likambu ya kokamwa bandeko bino batu bomesala kotinda bana bino congé yesaki congé sili akendaka bongo soki bakangi congé akendaka pa mama leki na bango pa tata mwasi pa koko na bango yoka likambu ya pasi mama kulutu ayebisi leki na ye ya suka atinda mwana na ye ya 9 ans ya mwasi congé aya congé epai na ye kasi ntango oyo aye congé epai ya mama kulutu na bango mama kulutu abombi ye na garde-robe akomisi ye ATM machine o babimisaka mbongo do ebembe ya mwana ya jeune fille wana ebembe ya mwana 9 ans wana ewali kosanzela ye mbongo bandeko oyo makambo ya somo boye chose grave a lancé pe avis de recherche pour la disparition ya mwana oyo ya 9 ans nzoka mwana wana akomisa ye cadavre mbome momi asanzelaka ye mbongo lokola ATM okena machine ofini ten mbongo ebima na monoko ya mwana histoire vraie ndeko yango tokobetela o lelo bokota bino bato bolinga otinda bana ba congé pasi makambo na mokili oyo toka de bongo na Kinshasa précisément na République démocratique du Congo et pas peut-être bino compagnie Congo Airways na bakokoso kasi ebali kotika ba dégâts ebele compagnie treli presque kaka moko CAA alors va vol ya Lubumbashi et commis difficile à kosakana te maman moko a raté vol 2 fois en destination à Lubumbashi azaki na meeting moko très important réunion kuna ya liboso akei a raté deuxième fois a raté a piqué crise a koufi sur place na aéroport international ya Njili maman a koufi pour rater avion pasi bakonzi bayebi makambo oyo tokozongela ngoka na émission ya lelo makambo ya boye tobongisa Congo Airways tokende bongo na Philippines pa wapi tobenga yango mopepe ya kaina yaya tomonaka na TV salami live na Philippines faut mona mopepe tournure babango tournure ezo baluka mopepe ya kaina ebuki bandako ba dégâts importants kosakana te bilan toyebina nte so bilan combien de morts mais tokozonga pour te expliquer bino qu'est-ce qui s'est passé makambo ya boya ya ni tomona mokilio après Maroc tokei bongo na Philippines tokozonga na émission lelo tambola na mokili omona makambo kasi yaka na République démocratique du Congo mona bikamwa tala ndeko oyo azali kolia milinga ya diamba na fufu ya kati pe na fufu azokolia ngona diamba kisasa sa makambo oyo eza nini distraction ka po musale zate to qu'est-ce qui ne va pas olia bena diamba do na bani azokolia tazokomela do abeni pe na ko ya diamba akati fufu et puis fufu de ko sila kisasa makambo le monde part en couille. Là. Voilà. Kaka na République démocratique du Congo bandeko tala image oyo makambo oyo tangu bali koloba ba autorité faut ba exemplaire bali koyoka te awa to na sens interdit na carrefour o wali komona wana ba binzela oyo ezali sens unique mais mokondi moko de soka zayi mokondi ya nini to zayi nani ya linga sens contraire ba roulage ba pekisi mais soldat na ye o ya gardaka ye teni tâche asana unité nini abadi ko linga abundisa PCR abundisa roulage akati kutu teni do ye abwara grenade ba kufa pour nini mokondi na le sens interdit yaya makambo to tika karate makambo to sala ka mingi ba ku filma ka biso zo ba raté tala siko imaginer bimi Ambassador. Banda njamba banda kama ukilibatika na koti ya mongo manjerete. Soki nebisi oseke ya solo. Ya solo. Mongo akoza maserete. Mongo soko tie masero bomimbo kili. Wano pandi bibro njamba shaka. Ya so. Ko yeba biro kwa njota mongo ite makampa mpamba. Mongo tie masere. Apandi suta. Simba ta. Simba te mongo bati ake manjerete. Opanda sutani. Na description. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yangoyo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Tozana nyonso bana mibali na bana basi.
so toyawa bomoni oya bana basi ndenge mwana zo putsana toza lokola wato yene 8 ans ti komata yango yawa koto yo ndi makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato bakomobanga soki olingo somba biloko oyo omoni ke olingo sepelisa mwana na yo kodeplace na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Loko Télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe attention na fidélité bo pesa kana Radio Loko programme moko oyo et tout isaka biso nyos tu. Radio Lokole ça y lokola équipe nationale ya okoza na chaîne na yo okoza la siko kenda kamena Radio Lokole soki bandi to kuta na kabiso nyoso tout po ezali émission ya éveil ya conscience. Merci na ba confrères nos journalistes animateurs culturels oyo soki Radio Lokole bandi bazala kana biso ensemble pour awa mutambo to yaka tirer aye après ko pesa na ba chaîne na ye c'est pas mal et c'est important, cela nous va droit au cœur. Joie émission bois kana ba plateforme nyoso tout ce qui pose émission tient la chaîne na problème ya télévision l'essentiel qui message et comment na mato ya batu pona ndeko moko abika isika azalaki ya kokwea esika azalaki na solution te likamoko songolo azwa solution masolo oyo tobeta ya ezalaka masolo oyo pona plaisir te pona kosepelisa batu te mais surtout pona ko éveiller conscience ko la musa esprit ya batu ndeko ayebaki loko te asimba quelque chose yango na esaka yo soki Radio Lokole bandi aya soko ça déjà abonné merci mingi soko ça na abonné o s'abonner to s'abonner ko tolobaki to ko ça 15 000 abonnés dans pays de to la 15 000 abonnés bon ça la plaisir ko ya to comme na 13 000 seulement to traite à 2 000 apamba oyo 2 000 bon ça la plaisir ça la tata c'est que c'est plaisir ya chamanjaka boaka to partager ba de ko s'abonner alors soko s'abonner ko boss na rater ko fina cloche notification pour au rataka ba programme la biso tout ça quoi Hollandi ya au j'aime au partager vous comprenez voilà to kana na ondengo wana alors yambo to développer toto beta lisolo oyo pesa o passi bino batu bolinga ko tinda bana congé olingo ke d'Afrique ok le Congo ok pa muninga na yo ya tailanga bana ko mwana moko ya 10 ans moko ya 5 ans na ko sala ka 2 semaines ko zonga ozoke no tika kama mwana pa camarade na yo soki oyo kutu tata do mama kurutu asali mwana ya leki na ye makambu oyo akomisie machine ya mbongo distributeur asandela ka mbongo histoire vraie bandeko quelque part en Afrique et bongo master camarade ya musika e kozala ndenge nini na ko rappeler ya ba histoire otobeta ka ça pour connu communauté et puis tobeta ka ba histoire ya Congo te na chaque fois communauté africaine tobeta ka histoire nyon surtout oyo e ko sunga ndeko songolo et sika boko pakala soki tobeti histoire oyo eleki na Benin
tiango lokolo eleki na Congo. Soki to beti histoire eleki na Congo, yo za Gabonais, tiango lokolo eleki na Gabon. Soki to beti histoire eleki na Congo Brazzaville, oza Camerounais, tiango lokola eza na Cameroun pour été parce que biso d'Afrique noire, tout ça ra mutu moko. Est-ce que bokomi? Alors, ça a plaisir. Là, nous remercions Michael Josh, Griff Kakamoko, Logo Kakamoko, identification ba Congolais dans le monde les loyaux. To comme pe na Griff na biso. Lokola ba tumususu ba kumisaka on a taka Griff songolo pakala. Ngala message ta boy, ngai kaka ba musicien, ba comment donc Griff ya ba paye comme identité ba musicien misusu. Tala sika boy Michael Josh ye et ko longola biso esprit. Conflit wana et que l'on a biso moi complexe wana pardon et longwe tout on peut na griffe à moi na mboka Michael Josh ya kota na site au côté online au commander article et tout ça nango ba lunette ezali wana donc nyonso ba sac ba montre ya commander à moi na mboka vous comprendre pour bendir la moke ko yaté na ba super wax hollandais ya ba africain ndeng ba lula super wax hollandais ya papa pe tongsa moi ensemble ya liputa pantalon bino batu ya mariage ya tala super wax hollandais ekititalo bilenge kititalo pa ya Michael Josh ya 95 € pamba mo eza 90 €. Si ya super wax hollandais ya to somba te atabino moko benga Michael Josh numéro des avant la publicité ce que moni yango te yo allez au Bengibs Tropeur numéro ya Michael Josh. Alors, on vous annonce, je crois que vous avez regardé dans l'émission passée, on vous annonce tous partenaire Moussous ya émission au radio le collé. Genesis Hotel. Hotel Genesis na Kinshasa. Ya publicité au bana le kawana. Ya moto bana makamne surtout. Na sengi na yo tara nous publicité ya Genesis Hotel oyo bandimi ko za partenaire na biso. Makamba il faut ka radio le collé. Tala publicité Hotel oyo et bon tozonga to de frères sommaire. Landa. Radio Collective Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyo di bino batu bozalaka na posa ya kopase babomoma na babo séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme internationale eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tente awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pe benga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel
banda kalozalaki wapi tala ndenge bakongolais basali bamariage na bango na basale de fete ya Mwanza mpe baséjour na bango na bahotel oyo ezangela ntina oyo tolobaki te tolobi. Tokende mamoko na République démocratique du Congo, précisément na Kinshasa et pas wapi tozoka koloba toloba tongo midi pourquoi tolakisa kibino commerce que Congo Airways est tombé en faillite. Ba avion qui plus de 3 mais ebandi ko kufa kufara ndengwa de kufi. Alors pour la kobongisa avion moko ko réparango et 14 millions. De comment benga pas visto 14 millions ndengeni na lui. 14 millions parce que il faut la conserver ba réacteur hein, ba moteur avion. Avion a 2 moteurs. Moteur moko occasion pour la somba c'est 7 millions. Donc pour l'avion moko tambola donc des moteurs ça dit 14 millions. Imaginez surtout on a 4 avions combien de millions oyo ba ko dépenser. Alors ba idée do pesama au lieu to bongsa ba avion wana e bonga est-ce que so ba avion moko ya sikate to so bi avion moko occasion e ba na ko sala e pa bongsa oyo ezali ka ba idée tikela so commentaire pa na yo ta la conséquence na ngo ba ndeko ba tout la sali bino awa commence ba to ko wela avion loko la fula ba on peut voir ça au kana mboka na biso mboka elengi RDC comment ba ko wela avion loko la fula image ouais c'est que ngai ndeko moko ya somba ki bia au voyager te au kima le ba to ko mata ya sali ka nini ajo tindiki na escalier escalier mata na via tindiki ya ngolongolo ba to musika da ba tikal escalier allez azi mwana na ya matna singa à côté na avion ya makamni ya somo na ka Congo boy ezo fixa moko na biso hein. Mama oyo azaki na réunion importante na Lubumbashi to yebi to za femme d'affaires et so ngoko sala nini on ne sait pas muta yebi destination na ye juste ça destination moko Lubumbashi par exemple mais muta na ngoko sala kuna mama oyo yaki mbali boso ka est-ce vola CAA maman oyo mbali boso a raté avion. Deuxième fois maman a raté son avion doit perdre ce qui peut y habiter maman a piqué crise à Koufi na aéroport international et ça l'a mis na Tongo yaya ba ndere biso communication au papa fisto radio le kolita la makam oyo nana boyi mutu wana est-ce que gouvernement d'abomi est-ce que CAA ne abomi to nani on ne sait pas yango ba kondi accompagner aviation oui c'est vrai que Congo Airways ça a été et ce très gars CAA yango moko mais tango bo tekaka ba billet en principe ba tekaka billet nombre de sièges nombre de personnes n'est-ce pas ce gars il fait ça à partir na 200 personnes en avion vendez 200 avions pardon 200 billets programmer un vol que les lots ton herbe et ça 2 heures du temps de Lubumbashi Kinshasa. Alors ce qui va faire la fiabilité à Makassi c'est le moment où ça peut bongo pourquoi ne pas programmer à 2 vols par jour la Lubumbashi topé 3 vols et qu'on permette à ceux qui moutou à ceux qui bien qui ont fait la 7 heures à qui a fait la 7 heures soit on a fait la 12 heures à qui a fait la 12 heures ya et alors je lance un appel bis na radio le collé tout ça va partenaire bato ba la compagnie aviation bazoko ya ba ne ba ke na Congo bazo minimiser bango ba on senga bango ba taxe bele ba ka moyen silaté hein. Vous croyez qu'il y a pas d'avion ceux qui va continuer à côté la biso tout ça va partenaire oyo ba na compagnie aviation ba au moins 4 Airbus bazo linga ba na Kinshasa to bien ngo pona bino so boyoka tant le pire goya auto lo ba kité. Ceux qui sont d'accord, vous avez radio le collé, tout ça en contact avec les gens. Tala siko maman oya koufi pesi passe ya kosaralate. Maman oyo peut-être abale ko kene de service. Peut-être abale ki ko kene libala. Peut-être abale ko kene communication très importante pour na yé. To minimiser en côté mais choc wana. Il y a des personnes au ba choc té choc salié a kokita raté 2 fois. Peut-être après des mots belé à Koufi. Si vous avez la perte de la famille, le Konini, avion égalité. Gouvernement, tout le monde don. Oh, don qui dékinga. On n'a pas besoin de dons. Tout le gouvernement est ça là. Les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Est-ce qu'il y a beaucoup mis? Oh, tu l'as quitté. Tu l'as oublié. Tout le monde na République démocratique du Congo, mboka elengi na chaque fois. Tambola na mokili omo na makambu. Kasi soki oye na République démocratique du Congo okomona bikamuza. Talande ko oya ya woniye azali ko lia fufu ya pamba bugula bwanseka na milinga ya diamba na ebita osala comédie to qu'est-ce qui se passe ba tellement il y a manque à faire
Et pas au monde na mukolo. On ne sait pas. Na habité mon limo et wuti wapi. Est-ce qu'il faudra délivrer tout le monde à Congo, tous les Africains, tous les Nini? Moudona dans la foufou à Pamba, na milinga ya diamba. Bon, moi je ne condamne pas trop. Na habité, il y a peut-être une distraction pour na yebe. Bon, qu'on la foufou à Pamba, na habité. Bon, le hambo comme ça, ils appellent ça semoule, hein. Tolo banin. Ah, on a la zangi maluba ya, na kamaluba zanga iti. Na kamwe ka alwa lubo kamwe. Foufou na diamba. Na habité tolo banin. Azoko lia foufou na milinga diamba, to azoko mela diamba na foufou. Yo mo lukela nkombo nga na yebi na ngate tala na eloko yaya. Le monde part en couille. Là. Voilà. Le monde part en couille. Là. Le monde part en couille. C'est pas vrai ça. Hein? Fufuna diamba. Totika la kaka na République démocratique du Congo. Image oyo nangana bino boko découvrir de quoi mon image oyo ça se wapi. Moi je vois comme si ezali na Lubumbashi en temps, je sais pas si on parle de poste. Si quand on déjà dans ma poste. So Lubumbashi te oda Goma si quand on a moi Carrefour Goma to Lubumbashi mais bandeko ba yebi et si ko ba na biso. Et comme ici biso pourquoi? Parce que tozo kolunga ma autorité. Autorité za mutu oyo asa l'exemplaire. Bino ne repese sa mitino mais pesi pasi. Nzela ba bali ko mona zali sens unique. Ba tout ça bakana la sens moko même au kondi moko songolo ye balinga ba okene sens mususu ya yo sens contraire. Embouteillage après embouteillage, ba PCR, ba roulage, malgré ba tracasserie quand même, ba tracasserie là qui trop mais cette fois-là, ba habiter. La loi est dure, mais c'est la loi c'est pour tout le monde. Baluka kende na droit chemin. Le kola ba tunyo surtout. Tobo ça c'est interdit. Droit chemin bisonyo surtout, mais à l'ingité. Makambu oya otambora ba mbila, ba soda o garde quoi soda. Yaya. Est-ce que binote le oyo makambu oya doli makambu? Ministre provincial intérieur. Oyo soda na yakele ba luinge atira boma docteur abatu na centre mo quelconque na kombe. Le grand malupang. Ezote ya binote hein. Police wana tuila mushi asa tilo amona la raté mais bakanga doni makambo 10 ans de prison moi na poto. Tata poto. Totika bagara de corps, totika makambo wana ya ko intimider abatu. Ba tio garde de corps okenge na mokonzi bodyguard. Yo ba lo makambo normal obangi pété. Tobenga la collègue, t'es pas policier, à la collègue peut-être il y a militaire. A kiti lo engana mundu ka sala ba grimace wana donc quand les bomona ba grimace andonga ya boy pena ata yomoko. On va en finir où? On va en venir où na mboka boy. So là pas longoli pe chapeau na ye, a longoli ta kati teni, a tiki munduki, so on a suspect so coordonnate, so qui peut grenade ça ba grimace polaire pamba, vous avez tort. Mokondi a police pesa longo na policier wana sali musala ba policier sali musala bokondi armé bokanga policier wana bo interpeller et puis mokondi na ye soki qu'est-ce qu'on dit parce que nengo sala ba grimace wana mutu wa bande ko surveiller yene mokondi na mitu wana azoko lobelo ko morote ça veut dire qu'il était d'accord on doit l'interpeller. Pourquoi on qui na sens interdit? Pourquoi on qui na sens o ba boyi ba lo ba sens unique droit chemin yo qui na sens interdit yaya makambi ya bwana mboka mawa mingi. Tokolobati bokoyoka. Est-ce que bokomi? Okomi hein? C'est que bien. Telanga ba j'aime ko. Telanga ba j'aime. Ya. Soko kotaka ba j'aime. Okoti otie ba j'aime. La Suédoise télévision. Mbote na yo na moni. Maman Janine Mondonga. Bonsoir. Mbote na bino. Merci beaucoup. Voilà. Tomoni. Avant de continuer, en dehors de nos frontières, tout est une image de Kaina Tongo. Awa o balobek tolbaki. Ambassadeur ya France ba expulsé ba bengani na Niger. Alors monter na biso qui mo erreur au moment qui wa ambassadeur ya France na Niger mais c'était plutôt ministre moko gabonais, ministre ya pêche indice comme ça ba ko bengaye pour ça la remise et reprise ça la mbinga ko linga ko na biroté. Voilà, c'était plutôt ministre moko ya Gabon. Voilà pour biso da pembe bosolo na bosolo. Est-ce que bokomi c'est que bien toke de bongo na mboka Philippines à Nazi, n'est-ce pas? Après makambo le kaki na Maroc, tremblement de terre, plus de 2000 morts. Tout le monde qui geste au maître Gims à Salah qui merci, cela nous va droit au cœur. Voilà, maître Gims fa na bongo na Maroc. Voilà,
les gens qu'il faut, autant la besoin pour la resunga, to moni ene ko sunga, na propre fond na ye papa, bon moni pas gagner la ngote, oh don de maître Gims, bino ça la raka aujourd'hui, moi ba tono on peut à l'État, au commun on a don de Kingani, au Téna va venir. On veut plus vivre dans une république, il y a don, cessez avec ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Est-ce que vous commis? Toké na Philippines, ba benga ngoni tournure. Comment on appelle ça? Yaya, to benga na lingala. Mu pepe ya kaina. Yaya, ngala mono ngala film. Na mono na film américain sika buto mona ngo live pana yaya. Moi to tsango awo ezate pour la régulation ya YouTube to tindi yango na groupe na biso ya gold member of Radio Lokole. Est-ce que tu n'as pas image na groupe wana? Groupe wana so ngokota o bengi na privé to ba condition ni poko na groupe wana. O mona kuna ndenge tourni ba o pe ba sa pe na po image yango pesa vidéo yango pesa pe viral hein na réseaux sociaux ba groupe parce que belé. O mona pa do ndenge tourner pa boy. Lokona mpe pa kaina ba to mona kala na film. Ezaka ya solo. Yaya ba immeuble ko kitaba tout ko kende. Muto ka na mu pepe. Yo on a pesa 80 kilos. Rien. Nous pouvons pas mystique. Donc nous avons un clin d'œil. Et là, mais tout que ça matin le la G. Nous pépé donc qui m'a été catastrophe. On ne sait pas bilan matériel na humain combien. Mais tout que ça la bino sous c'est aussi bilan. Tu sais bino qu'est-ce qui s'est passé pour moi la poboye. Ma wayaya. Et Pessinga y passe et l'équipe Bongo na Philippines. Alors nous compatissons avec nos frères philippiens. On sait que Soso Pembe a zanga ramboka te. Est-ce qu'il y a des Congolais na Philippines bago zanga te pour Soso Pembe zanga ramboka te. Nous sommes partout hein. Na Maroc, alors nous profitons de l'occasion aussi pour présenter nos condoléances au nom de toute l'équipe de la radio Lokole Télévision. Nous présentons nos condoléances aux familles des illustres disparus au niveau des Maroc, que ce soit marocains, congolais, béninois, africains. D'après tout, nous sommes tous unis pour l'Afrique. Alors, de la même occasion, aussi, nous compatissons avec nos frères philippiens pour cette torture qui s'est passée en Philippines. On ne sait pas vraiment les bilans, c'est combien, mais ceux qui alors nos compatissons, on ne peut pas présenter nos condoléances parce que tout éviter sur les dégâts matériels, ça nous fait pitié. C'est pour ça que nous compatissons avec le gouvernement philippien et les autres. Ya to kopete la osika boili solo. Ya. Makambele kala mukili oyo soki ba yebisi yo okomona lokola maseki. Soki ba yebisi yo musalibwe okomona lokola lukunia. Lokola mabe, lokola bazo kosa mec soki le kina famille na yo o compare mambo za ka solo. Ya. Oyo zali mission fait à conscience. Yo muzaka la tata mwasi na bino. Azalaka très gentil. Mama kutu na bino, azalaka très gentil. Oh ngai soki congé en tout cas na congé salama po bana bakene bango pa kokba ke fana pa kokona bango oh bana congé bana bakene pa mama leki na bango congé bana bakene pa noko ya koyoka ya ka oyoka ya talanga bana te na okene ka Afrique na ka cop mo be 2 semaines encore ba shera poto mikolo ba shera poto ça fait ici ba okitaka ba député ya yo mona poto ki mo sa poto baby. Moi ça poto que ça qui nous mona gisasa papa député dokomako basi ya poto ba mama ya poto o ezali émission na bino émission ba valeur Radio Lokole bozonge la besu na bino ya tano ba basi ya poto na coach na basi Afrique ya Afrique du Sud ko to coach on na niveau poto kaka Afrique tu na catégorie wana dans l'Union Afrique du Sud, France, Belgique, États-Unis, yo ne kokena oka kosa ki ndumba luka député moko boy. Pour muninga na na député moko boy. Na mutuka azora $21,000, soko ka okatela ngata ma $2,000 et ça va ya. To yebela. OK kuna koluka député, otiki mwana, o pa tata mwasi na yo, o pa ba mama leki, o pa camarade, yo kama kameleki awa. Quand la détail de la famille OT, mais il solo au salami quelque part. Non, à chaque fois, il y a un petit solo oyo. Ce que moi il solo na bino, il y a famille. Bengap na dimemia o éclairci biso. Il y a papa fiston, te kotoa les erreurs. Ils allaient qui bon côté, ils allaient boyi, ils allaient télévision du peuple, to copier espace o ya koloba. Mais biso, to beta kali solo kaka ne va pesi biso. Awa tondo le karaté. Tondo le ya manga ya raté, pai awa za raté. Pai za raté. Orange ya raté, awa solo na solo ya. Tu l'as solo. Est-ce que vous commis hein?
est-ce que bokomi Zozo double aigle komi hein c'est que bien voilà ay to kana onde ngwana mama swag komi hein bana tika la santé tina c'est la mama swag komi hein alors nous profitons pour saluer aussi apôtre Simon de l'Allemagne qui est en séjour en Afrique du Sud. Donc voilà, apôtre Simon, bon séjour en Afrique du Sud, tout apôtre Simon, c'est cela qui est pasteur quelque part. Alors nous avons été bien accueillis et Père Moussa Nzambe. Alors, on va permettre de temps comme on a été, peut-être pour ma discrétion, ça n'a pas de soucis. Et on a mangé, on a bu. À l'occasion, il est arrivé apôtre Simon. Voilà, maman. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde qui, Oyo, Tindaki et Komaki, on est ensemble. Dès que moi, si Oyo, Asa le Kola, Babenga Bangonin, bread maker, il y a famille. Il y a famille. L'issue de la famille, la famille, il y a 7 personnes. Il y a l'issue de la famille, il y a un go. Donc, la famille, il y a ça. Comment est-ce que la famille, osa mukolo la famille, osa nambo lingara la famille yo pesa arabe. Bon ça rappelle attention hein. Soko li kambu, kingana tinda mbongo, On dit ceci en français. Si tu me donnes un poisson, je mangerai. Mais si tu m'apprends en péché, je n'aurai plus faim. Est-ce que commis? Voilà. Yo lingaka la famille, so li kababe ngaka yo. On est ba ngaka yo. O ko pisonner pas ndeko na yote. O pisonner ba un peu comme ça stabilité ça là. Pour yo ko za un jeune de reno pas sungi. Est-ce que vous comprenez? Donc sur la pembe ya ndeko. C'est là on va j'aime moi. Donc yé ndeko moi si wana, donc yé pena sunga famille très gentil. Na ba nièce, na ba neveu ba ebié maman kurutu, azaka très gentil. Alors na congé, ouais système o ezalaka ba famille ezalaka. Ceux qui congé zali ba tindi ba na nyonso congé et pas ya muto za mbongo, li soit famille. Nous on a vécu ça chez nous. Au moins on a congé bo donc au moins na bana ba cousin tout ba yé ba tondi, bo fa la ta ba 15 nandaku. Pas msuba salon moi msuba botalo donc ma part bozo batala ma pebele bozo ba bloquer belé siko tango klasa ningezonga pesa 2 mois congé na Congo non so klasa ningezonga siko mona ba sombeli mutu na mutu uniforme ba kaye konso ba ba bozongi botika siko bino moko to mesana ndengwana waiza kitangwa kala siko ba kamo changer yaya ba kamo changer bokili ya changer o masa di de yongo lola mwana ozo kana toke dapi ko lola mwana zonga na scène ko yaya komi tukena na ndengwana mama kurutu wana ye bakena congé pa na ye so congé sidi azongi maman a bengi siko famille na ye ezalaka na intérieur na province be ndengwa na province histoire oyo to me esalami quelque part mais to me ngolo na Congo to passe exemple pour na bo comprendre famille na ye basalaka na Lubumbashi on comprend hein na Lubumbashi siko yemoko azwa vie ma kuto za na Kinshasa mbongo azana ba boutique ana ba ndako do c'est bon ba travailleur ana ba boutique na ye. Alors chaque congé votre voyaka siko et arrivé que tango bazu congé grande vacances abenga siko leki na ye ya suka azamwasi keno tindalanga nièce na yango azana 9 ans très jolie fille très jolie fillette hein? 9 ans c'est fillette non azana 9 ans très jolie ba yebani nesi nous ba congé ensemble pour mama kurutu wa passer na bana na yebana ba koli usu ya mikolo ba koli ba yebani pour ba cousine ba yaka pana bango congé ba yebani moi nous ya 9 ans wana pe ba yebi ya pe congé plusieurs fois aya kenda cette fois là mère a sengié muto ki congé pe azala quitté ba mso ba congé ba zonga ki avant yesiko ya tikalaki. Alors, tant au congé Sili, en fait, elle avait arrangé ça, quand ça a 2 mois, bah monsieur bah ça 1 mois bah zongi mais ya tikalaki. Tant tikalaki kuna de atika ito bien zongaki, yepe azongaki, azongi tant azongi. Alors, aye ko benga maman na bango, legna suka. Abino, na besoin nièce nanga aya lisusu pa nanga awa aya po aya kotanga kotoyo na Kinshasa. Akomona ngoma bete ya na biso na mbongo ataka na Kisasa abimo na ngaya aya congé de tikele muke ba ye congé puis atanga na awa atanga Kinshasa puis talaka otanga Kinshasa baso le monde en charge ça ma bete non andima ki yango
Yemo ka futi ba le billet, a futi billet avec na ya suka. Do maman ya mwana wana ya 9 ans. Ba ye ayo kotika mwana Kinshasa. Maman sali moi une semaine avant dit akatele pe mwa katuku bianza mbongo azongi mwana tikali. Tangu mwana tikali. On ne sait pas par quel miracle. Et ça n'a pas nini. Entre-temps, va wana. Naistibino tantine. Azalama katuku bianzat. Atinda bana na presque tout na poto. Abota 5 bana. Bangon so bakena poto. Ya liboso ya mukolo na université. Ya na France. Bon combien? Bando kebe ba ibili ya lisolo o. Na France. Na université na France. Ya. Kola nakalo engete babi ye mwana ngoya mama kulutu kuna na université na France. Classe ya munoko. Peut-être à commencer avec un passe à doc niveau ya pays qui a aucun rotanga a su permis d'études doc qui te kanda d'abord kinai ya to kenda poto mutana objectif na ye monsieur ba kenda poto rotanga ba ko mola na ba métro monsieur kenda poto rotanga tellement maman mona kambongo papa mona kambongo ambiance yo ke poto ke ko luka mbongo ya souffrance bateka yi lupangu ma etenya lupangu oke Afrique du Sud oke poto ya luka po na famille na yo ko lengete okomona master moko boom ye kuna ya de gens oba poto ya basombele mutuka basombele ndaku donc bango ebingo afutela te mais yo ndongo ya liwana ozana famille pasi okomi na poto okomi na Afrique du Sud ozo luka kayu ozo lingo se comprendre ba tuana boza catégorie moto ya sala ngangele yeba uti wapi nanglo babaka watch your background za nini okokota na loyenge ya komelaka masanga ya banindi bevi obosa nesiko uti ke ko luka peut-être poti kotika pe mwasi na bana mbaye na kisasa mais yo okota loyenge kolandaka bato basalaka baloyenge wana te peut-être bana famille ya mbongo lokola ndeko oyo ma bango sana mbongo ana ba boutique donc ambiance na France on sakanate ambiance on sakanate na France soko classe esili basi congé d'école na université bana tout bayaka bango 5 bayaka na pays ba fai na congé moi quelque temps bazongi poto siko tangu ndeko wado nièce aye tangu nièce asali 9 jours seulement après kozonga maman na bango on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Allez, maman Kulutu a bengi kuna na Lubumbashi, na province. Que non, mais nièce a bimaye kana lupangu boye azongite azomona na te. Amona na te ndengenini. Yoka. O nièce nanga bimaki azongite mona neva bimi tozo mona ete na mona ete. To elle m'a bana soba na poto na lupangu wala fanda ga yemoko mama ndaka munene. Yemoko na sentinelle na cuisinier. Moi je suis à l'ambelakaï. Moi je suis à l'ambelakaï. Tant que vous payez pas bimaki, et là on passe là qui, mouti pas ebi azati, a lancé message n'engouala. Chose grave. Maman Kulutu Oyo a tindeli bango mbongo. Dans le Lubumbashi, non, bon, mbongo Oyo, bon lancer pe a fait des recherches dans le Lubumbashi, ngai pe auto. Ya a keti na machine à télévision, yemo maman Kulutu a pesi machine à télévision, na ba photo a keti na police, a fungoli dossier. Qu'est-ce a porté plainte n'a pas fauté à moi tala moi na ngai a bungi nièce na nga bungi bambila ba lancer à vie des recherches ba lobby na ba télévision na ba radio mutu ya ko mona mwana muke na kombo ya songolo ana 9 ans abimaki na commune boya na la police a ba ko a $10,000 en jeu o ko mona mwana va payer $10,000 ya Maman Kulutu gentillesse wapi mama Kulutu mama gentil mama Kulutu gentil yenda gentil na bato na famille na ba noko na mama Kulutu apesa ta la tengela il faut ta kosa ndoka kadi mpemba moi na mona la kate balança ba enquête pendant 1 mois 2 mois 3 mois moi na mona la kate une année eleki 2 ans eleki 3 ans eleki 4 ans eleki moi na mon naté alors la famille était obligée ça va moi na ya mukebo de 9 ans ba 4 ba 5 ans mon naté alors on doit accepter que moi na peut-être ba lever moi na peut-être ba longolé ba rein ba longolé ba organe de qui peut être ba jui moi na ba kala moi na ba yiba pe bana ba boyi moi na biso akufi alors l'enfant est déclaré morte.
ba atindi mbongo na Lubumbashi basali matanga yemo ape asali matanga kitoko nzoka mwana wana akufa te yaya yoka lisolo telanga ba j'aime yaya telanga ba j'aime taba j'aime partager yoka lisolo yom to ngotinda bana bagenda rakonji tangu sali ndengo wana après disparition ya mwana ba quelque temps après mama kurutu mbongo s'est triplé s'est multiplié donc à comme ba boutique ici donc biloko zaki nango est triplé mbongo do ye bana na ya poto kutu kolubate so natenga comme mboge kufi akanga munoko yo za kana mninga moko azakana mbongo akenda asala eloko te akenda ka classe azonga ka mbongo akosaka soka jupe na boîte ba azakana ya toke duma ko ya duma kana yekaka yo batino na poto kende otanga me odumaka ke bana batande ngwana oyebite susa mbongo na bango basoka ngo wapi akosa na inonsa même papa na bango mama na bango mbongo asoka wapi yango na bi awa moi na expliquer au muké tout ça biso na poto tu as biso na Afrique du Sud tu as biso na France na Belgique na Espagne États-Unis mais tu as un objectif mon côté mutuna muto ya poto na ndenge na ye miso abunda ye moko akoti Angola bundi ti akoti mikili miso akota ya Afrique akoti Zimbabwe Zambie akoti Afrique du Sud a retrouver la poto donc mutuna muto na objectif na ye miso pe ayana mbongo na ye faut perso akoma na poto miso pe moi si abenga na poto miso pe mobana benga na poto miso pe doki mutu ndenge na ye miso pe famille ki na mbongo to atinda ya kotanga ye baka oye poto osani to bima libande ya mboka ya poto ya koluka biso na miso oyo yango na loba chaque fois to le mato bimato ya koluka libanda to zonga kana nute pona to zo lo doka oluka te est-ce komi to so la pembe bokomi hein soki yo so joie déjà ozonga biso to juite jour to kozwa to kozonga maintenant to zonga na nute pona to juite ndenge to oluka pe wana to so bala pe to so bota do vie do kende tam so mona pe to juipete to kufika kuna na poto ale bana biso nde bakoya kozwa tout le monde papa bena bundia simbitale ba simbitale génération leki génération royana bana nde ba jui objectif angwana et le objectif moko na vie yaya loi uza bien na vie ko luka bambonge belé zalaka bien au futela ba nominer aval ozola ta mwasi na yo na bana na yo bana bazana mwandaku esili o ne surtout wana nzambe nda kopesa kaka est-ce que komi kobosa objectif te okena poto kobosa objectif te oyo yo okena Afrique du Sud objectif te oyo okena Angola donc en fait bref kobosa objectif te oyo bimena mboka polibanda okuta na bato ya ndenge na ndenge bato ya marque na marque ba population mususu ba peuple mususu yaya omoninga na zaka boye tellement na fandi na bato ebele ba Camerounais ba Nigérian ba Nigérien ba Béninois ba Burkinabé ba Rwandais ba bindele ba Américain ba Belge ba ndibu ngaso français na ko sa ndibu oyo o aza Bangladesh na ko sa oyo o aza Pakistan oyo o aza Camerounais côté anglophone oyo mundele oyo o aza Américain mundele o aza Belge na yebango to mesa na yebango bien na yebango tout o aza chinois o aza chinois mais sud-africain na yebaka mwana tout objectif na yebi na lupangu ya mama kurutu wana mutakota kate na chambre munene chambre na munene siko wana ezana ba garde robe ene chambre za la ba garde robe misatu garde isa ba porte ba porte ya liboso ya mibale ya misatu mutakota kana chambre na yo wana te pomba na basaka na porte ba ronyo surtout kutu soki domestique femme de chambre voulais-je dire soka ke komba na chambre yemo ka saka na chambre na fa na mbetu atali ne mama chambre akombi soka asilisi abimi apa kangi apa ke musala akena boutique na ye akena boutique to akena salon na poko soka ye mutu mo saka na clé mais ndenge salaka mwana na ye ya liboso fils à maman a la clé à chambre ndako clé bon ba baleki ba ka bana mingité ki sasa ba sa ba na France mo uta kota Allemagne
Mais ya mobali ndete maza fils a mama ya trop la kisasa boom akokende boye yo mutu batinda okota na classe yaya bozo koma na opele bino batinda mutu na classe omona classe na esilité omona jeudi moko boye jouer avion aya ambiance na kisasa vendredi samedi dimanche a vol Air France azongi bato basaka na avion na mokili bali ya mutu abonga moninga nao bato basi balonga chômage oui problème ya te attendez to koma etungisa mutema na yote yaya etungisa mutema na yote est-ce que komi so la pembe to so la pembe yaya yo peso que moni papa na bino za na mbonge bele mama na za na mbonge bele meke oye ba temo ko pe ndenge ni yaya peut-être on ne sait pas oye pour sunga pe papa na bino to mona bino délivrer pays oye ba secret yango wana émission to sala kango télévision oyo tout ça tout supporter na basala nzambe ou na basala nzambe ba défila ah ouais bele na marque na pesa ba témoignage na bango ba pesa ba témoignage pona ko nuirte pona ko sunga témoignage c'est ça expérience on de ko lekina ngo pona isunga yo ya ngo to ba so na problème nyo surtout na famille spirituel to nini to proba milieu loko te loko boy benga na radio lokole to ko guider yo na ko sunga yo surtout na ba prière tout ça apôtre du moment apôtre Charlie Mubiala azoko nika befata na musika azoko nika befata na musika atela bono ma témoignage moko boye na ndenga mabete bo comprendre que yaya bakamusu to sala na vie émission oyo radio lokole ezali émission oyo ezoko sunga batu ebele yo so kotala radio lokole yeba otala ka na sens nini kotala ka na mbriema te talaka yango pona suka osimba quelque chose kaka ndenge na lobaka osimba ka quelque chose soko simba yo te wana mitali yo tala bande oyo objectivité voilà objectif voilà c'est un peu ça yeba yo ota radio lokole pona nini pona sentiment po totonga ba tuté to finga raté za to sanga na pona ko nuire te me pona ko sunga yo kande ko oyo azui bram yeba yo témoignage landa yeba on ta surprendre ka mo voir yoka Papi Stone Pelenge. Bonsoir. Nga Mamadou una benga kiulu bipoti nilanga numéro de téléphone ya apôtre nilanga numéro de téléphone na bengi apôtre Charlie Mubiala. Lobi asambela kipipo na ngai. Asala ki ngai pe service na sala ki ngo lobi. Lelo na bimi na zungi. Vraiment naza kuluka ba douleur moko vraiment ona yelanga na vite kutambule koma kiso kutambule ata 3 minutes faut pema njoto pasi mikwa pasi mikongo pasi donc pasi penza santé vraiment njoto koma ki vraiment yanga ite mena service oya salaki papa en tout cas tango lubaka qui a solo so basali au service malati kindeke atambola lelo na zongi aposa kotambola kaka ezosilanga te vraiment na retrouver nzoto nanga makolo nanga na nzoto nanga ya kala en tout cas nzamba apambola yo apambola bemission na yo moto nyonso akoluka salo mabe akweya tomba ma papa kende de l'avant yo na mwasi na wana bana na yo pona nzela na yo pesa kinga apôtre Charlie Mubiala yango na retrouver santé na ngai wana akanga makapôtre akanga makaka na nzambo ye asalelaka le Dieu tout puissant, le Dieu des miracles akanga makaka na ye po azana nzambo bapengaka ya tikotak bona moni tikotak vraiment merci namoni loboko ya nzambe vraiment papa na nzela papa Charlie Mubiala kaka na service ya mungu na huile d'olive
batambole kitoko batule yaya boyoki donc tango yo otalaka radio lokole otalaka radio lokole na bulu nini ke ozala tofinga mutu moko boye totyola mutu makambo elekaka te awa eza seul programme seule émission oyo papa mama bavandaka bayoki masolo oyo ezo apporter quelque chose na vie lobi nango basimbi quelque chose mama oyo azwi efata na musika ya mbongo te ya ofele soko lingi prophète alijo ozwi olingi apôtre Charles Mbiala ozwi ya pa ya ofele ba tozwi yango ofele mais to pesa ngo pe ofele kasi courtoisie ne pesa la air moko on comprendre soki omoni ke okopambola mosala na Nzambe soki omoni ke okopambola mosala wana etali yo mais basengi yo mbongo te soki okopambola yo kaka soki osala action de grâce yo kaka est-ce que bokomi c'est que bien mama kulutu ye la chambre mutakotaka te sikoyo ça fait que soki abimi akei na ye alors moi né à mobali tellement bien c'est le cas qui fils sa maman aye kisasa aye na mboka classe de kangana nte aye weekend moko boye tanga ye et considère que non mama na poko fala pesa moi quelque chose so aye mama pesa ka Egypt na moko na mbongo na pocha tambo na wake ne duma ba chéri banini mama sane ba ye so tanga ye et ça que mama bimaki abosani ko pesa mbongo akei déjà ya atikali na ndako ye tanga ko la muka abeta sama mama chambre za okangama abenga mama nani on a bimaki déjà pressé ba marchandise moko ye fana ke de douane on ngwana mais en tout cas mama mais ça pesa mbongo mama salanga to kende quelque part mama bino awana na kashite ya eri mususu nzamba frère na makambu pona atalisa munene na ye mais on va pour ça transfert de téléphone après pour ça transfert de téléphone mais sali yango te pona nini non na mbongo awate na mbongo awate zela kaka soki na ye na ozonga dans 2 heures du temps jeune garçon moi na poto étudiant poto classe que route parce que rare yo classe na facilité ozonga week-end pona oduma kaka na master na yo champion na Facebook ke bana bato alingaka na Facebook alinga na Facebook ça va na koya week-end on est otala yaya mituna te yo mbaza na France en États-Unis beaucoup de bosololi quand maman on a week-end otala yo azu mbongo papa na mbongo mama na mbongo ndenge nini mutema tumbi di ka ndengo wana mais mama na ko na déjà dit photo kende rendez-vous maman mon fils je peux rien faire pour le moment attends moi dans 2 heures 3 et 2 heures du temps na koya OK ça va olia zela zelité na ko que ça bino jeune garçon na la fongo la chambre maman na bango. La chambre des parents est sacrée. Oui, c'est vrai, ce parent, papa Zawana, au to solina papa, au to solina maman, souriez moi Zawana. Mais ce quoi Zate, attaque Angi Angote à Bendi Porte. N'entrez pas les enfants. La chambre des parents, c'est sacré. C'est sacré. Au fond, les gars, la chambre des parents, au côté, au fond, non. C'est comme le bureau des chefs. Yo, au le bureau des chefs, il faut permission. Maman Tigno, je vais dans ma chambre. Oui. Même si tu es fils à papa, fille à papa, fils à maman, fille à maman. Donc, au côté de moi, il faut moins respect, moins dignité. Est-ce que vous commis tout sur la pembe, vous comprenez? Jeune garçon, vous fongez la côté, abandonné qu'on luka ben naturel, ma personne luka maman tika imbongo wapi. Afungoli wa tiro afungola asomo le logo moroté aki afungoli garde-robe la à 3 garde-robe elle est à droite afungoli ya liboso atalibo eloko ezate aki afungoli ya suka eloko ezate ayeko fungola suka ya katikati yaya afungoli garde-robe amoni cadavre mbome momi ngoma momi wana momi na ngati yobi momi na nini momi na cadavre mbome tant on a classe, c'est une nouveauté. Les autres cicatrices, tant on a classe. Momé, c'est cadavre mbomé. Ne ba ko mbomé na Égypte. Mbomé yo. Au moins la mototikali intact nengoana. Siko yé cousine na wana ba kausi mbomé ko akausi pe ba kausi akauki mais
et on mona pas yeyo mais asa ya kauka sikoyo a telema ndengwa debu ya ona ate ya telema micro ba ku faire telema trop hein neti papa na camarade ya moi si camarade na ku faki debu na porte wala bado joli coup de filet kao debu ndo yango wana moi ça batuki Olanda le ku fi kuna debu ezaka ndengwa ya bobe ngate o papa visto personne no nganga wana oyo abomai moi ça muto pobino za somo o personne no nganga wana nanu ponga pena mo ndemo sanga bilinga apanga elo wana para kunda pe Olanda boss nga kufa te wana to pesa te bokomi amona cousine na ye afungoli boy debu chair de poulo a pisser na bilamba aoki chair de putain amona ko cousine na yo abengi na komba yebiye abengi cousine na kombo tanga ben cousine na kombo ki ngandi amona ka cousine afungoli munoko allez dollar e balobima dollar e balosopana oh donc mama kurutu akanaki pa nganga basadi cérémonie na nièce na ye bakomisi cadavre mbome mombi bakomisi machine distributeur en mbongo bakomisi ATM soika bengi kombo na ye afungoli munoko mbongo bado sopana ya na mokili na makambo soki radio ko za gito ngoye makambo nini est-ce que vous en avez quand otina mwana o congé akenda quelque part mwana mona te abimaka ndenge na bunga non c'est pas ndeko ça ba usu mwana mke abima mona ta bunga ta mikolo o ya moko akenda ka voyage azonga ta abima mona isuste baka ese belé benga so rapide depuis on numéro prophète Alijo na apôtre Charlie Moubiala o so efata peut-être ndeko na bino akoma ATM peut-être akoma distributeur ba pesa comme mo songolo. Comment peut-on monter comme niveau mama kurutu nièce na yo mwana ya leki na bino ya suka mwana nsuka obenga ke ya congé tala niveau okene pa nganga babomie ba commissaire cadavre mbome akomi ATM akomi distributeur mbongo so bengi komo na ye asanzi mbongo ezo uta wapi do yango wana mama kurutu alingaka te muta kota na chambre na ye soki mbona msala okoma na chambre ya fana ka otala so asi akanga ki tellement ta kayimo ko muto kota te kaka mwana o za fils a mama mwana o ya komisa mwana o is spoiling that boy o apesa ka mbongo apesa tala te ba $20,000 ba $10,000 $5,000 kaka mwana wana yeko découvrir wani lokoso ya mo peto to besanza bana mbongo te ata mo makatu kubia ze mona na mwana amesa mo bena tongo pera te leo to mena tiamili kite ali tia masuba est-ce que komi ya tia masuba constater ya rotote na misute leo ba to lia loso ya pamba ya rouge ga ndengo wana bana ba mesanaka bana mbala kuza problème su bana basi mwana mwasa mesana pana bango papa na nga pesa ka imbongo mama na nga pesa ka imbongo baliaka misuni vedi misuni ya ngombe ya ntaba baliaka misuni pana bango bazanga ka eloko moko te siko fia ndengo aske ulingiye otena ndako yo mbala okolesa ete kasa okena ete pour nini pana mama mesana ndengo ate yango ba parents to mesana bana makamunyo surtout. Moi je me rappelle à l'époque maman na biso elle modo mbongo pe zali papa mbongo zali merci koyo bolé penado ki l'osso ya rouge goûté ba on mafuta mbila ya jaune et ça rappelle seben hein azoko initier bino est-ce non aujourd'hui na ina mona muto bongo ta asimi miliki bomelate masuba le autre là pondu ya pamba la fufu sans musuni sans condiment to lende moi to mesana ya ato bengisinga na ye na komesika na comme tu ngisa matete dans la melaoni te oyo le yango to kolia okomi hein to mesana saba ndengo ya to so la pembe vous comprendre ça ba j'aime to chaka ba j'aime ko ya to chaka ba j'aime tendeng chaka ba j'aime et même monsieur puis partager tangu mwana la gangi te ma lokosa mbongo aloko tana ba dollar wana na tena posha kangia kei makama za kandengo wana mama kutu kuna timbeli ke no buzo bezali ala kati kuna azongi mbangu tanga azongi mbangu yesi ko jeune garçon na ye wana tanga monelo ko wana agangi la kombo azui siko mbongo akena masa bake oduma pendant que bake oduma na maninga na yale me pangane salaka mulunge bandi o comprendre mulunge
ya bana na mulunge mutu passé mulunge nini mulunge jika nini mulunge akati forme allez liboma mais si kota ka sentir kuna mbala moko azobenga mwana azoyamba telefone te mwana yamba telefone ta mabe koti olia ya ba mwana ndaku akepa mbanganga na ye no mona banganga wa banzambi ba marabu ake kuna makawese tala balaki na miroir moni mwana ya fungola ki amoni secret wana on peut plus rien faire. Le mois non denga liwana ya tika liboma. Ya jeune garçon na zonga sous proté ba kanga ba chaîne liboma tikala. Et rêver ça na famille aloba non na moni na moni mbongo to olia eza cousine na ngai. Na moni na garde roba mama akoma kadefa mbome na benkomo na ye so benkomo na ye ba diko sanza mbongo. Alobi vérité ale pour et panzani. Et comment ti e pa ya leki na ye mama ya mwana wana ya 9 ans famille kabwana donc mama kuta kala mbongo akisi baba nini mbongo akisi to kisi ya mbongo tilelo oyo mama kuta ngo azaka na mbongo na ye siko ba détail to te yaske cadavre wana pe ezaka ka isanza ka mbongo to balongola on ne sait pas mwana biso betra lisolo kanu ya pesi biso mais mbongo wana ezaki mbongo ya kisi abane ko sanza na ebité afin makamane reversé ba yakina nganga balongoli corps wana mbanga babombi en quelque part on ne sait parce que moi a été déclaré mort déjà la famille njoka kufate mama leki ndabenga ki ya amona ki étoile pas mwana wana po bana ba congé pa na ebeleti ba nièce ba nefe ba yaka po ana poneka wana ya iboko yo mwana na yo tu dois protéger les enfants mwana za mwana na yo mwana ke oui bana miki ba déranger ka ba buka ba sani ma ba sala tika loko wana atiki ba azongele za mwana na yo ba parents ba linga ba na classe bo so ba ke classe botika li mo dérangement ya société bo ça moi bien botika li calme mais so ba botika classe ba ye oh so ba na ke classe au moins on dirait mutazarate na ndako pe boring so ba ye ba kutani ale oya beta oyo pesa loko na ngai et jouer ale et ça l'appelle ambiance. So yo tele wotika onga yo moko olinga ozala bana te otini mwana congé peut-être mwana na sa toi la famille mwana na yo nde ya kusunga famille na ozali sur famille ojo pesier pas mutu moko congé yé pas mutu moko congé OK pas konya mutu wana ba yibi mwana étoile est-ce comme tout sur la pembe et puis mutu no so linga ta simba mwa na mutu te boni boy photo bana ko chaka na Facebook te est-ce combien to sur la pembe autre ba kité to lobi ya tala lisolo oyo écouter yo makambo belé makambo robese bela munoke belé mais faut suka wana pona epenika yo ya partager lisolo oyo partager peut-être lisolo oyo yo esungi yote au mona ngoza inutile pona yo mais ko sunga ndeko moko songolo esika moko pakala est-ce que okomi voilà to suki awa. Merci na Chris Larize Pelende, réalisateur émission Oyo, yena assistante na ye Winnie Larize Pelende. Merci na Claudine Larize Pelende, o azabo na script mtakoma mamutu bakaza Claudine Larize Pelende, Gislaine de combien fia papa. C'est que bien. Voilà, to kena na ondengo wana. Nyonso tu wana sous la coordination ya mama Rina Umbi Larize Pelende. La femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Bon combien ça ondengo wana likuna mutute la femme à la compresseur. Combien c'est que bien. Voilà, portez-vous bien. Merci à Michael Josh, merci à Bino Zaki et Belia pour l'andabiso. Yaya Sola ne sera pas bêta, benga biso, au peu sur na yo. Ce qui est bêta solo oyo, et c'est la famille Nabino, au monde que tout le monde m'a bé, benga biso na limemia, tokozonga, poto yako, corriger, parce que chaque fois, émission oyo, tout ça la kango biso mon côté, zaka elongo Nabino. Yaya, to s'abonner, to partager. Michael Josh, merci à toi. À nos comptes, ça a confiance dans Radio Le Collet. Merci maintenant à notre nouveau partenaire, Genesis Hotel. On a 5 nabino surtout Bokende. Yaya, on a un poteau, on a fait que ça. Et c'est comme souté. Genesis Hotel, kaka. Tu connais l'annonce qu'on démoine. Kiaku, kiangani. Genesis Hotel. Nde ya biso sikabu. Bokomi, na yo kasango. C'est que bien. Allez, portez-vous bien. Chap. Et tchara. Radio Collective fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Ya botoko mawana tika topesa matondo to remercier Michael Josh, sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozali wana. Alors, to senga abonner le ko moko bandeko ko na site na website
ya Michael Joyce au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique boyi sikoyo winter nge banda comprendre siko na Afrique boye elo nge banda sama nge banda siko na Afrique boso mona ya ngona oyo net ba t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh au sentir kilo pena ti na polo pena boye mutandimi mais na Europe sika boye mali le banda donc kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali ya boko ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko so ba chercher na Michael Josh primo ko abordable mama na griffe ya mwana mboka ya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na site commander quelque chose pour na Michael Josh so rebino côté na site yo benga le Michael Josh to sana ngwa so sana ngote benga to kopesa yo o so na Michael Josh ye moko so za laki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala so na Mechentel na Mechentel couturier tel papa eza griffe ba paya to soutenir bana mboka est-ce que vous commis c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement Minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana no yako yekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumisa Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.